www.congolocole-news.com. Tous en permanence, il y a eu des pèses. Qui messe en mémoire et martyr. Il y a eu des pèses au Bakoufa qui bongo le 26. Mais meeting mon pays, il fallait ça les la Ligue des jeunes. Mais na mon local la moi tango et kusani, yango na zana ba jeune. Il y a eu des pèses. Na opé ça bon baloba réaction à bango par rapport à Metz, baloba santé à partie, baloba elikia eza na imperium tote papa mbote. Mbote maman journaliste. Papa tokutani na yo awa okoki koyebisa ngai message nini oza nango na mokolo lelo kopesa na batu nyonso baomona yo na diaspora na mokili mobimba maloba mboka yo. Ok, pona bana ya poto bao baza kolanda na moment o émission eza les seules émissions oyo ezolobela ba vérité ya mboka. Ligue de jeunes ya UDPS eza parti eza ligue oyo eza na kati ya parti munene ya mboka oyo. Le président Tshisekedi to vota qui le 28 novembre. Ça fait 2 ans oyo jour pour jour Ligue de jeunes aza toujours na ligue ke pouvoir o appelle ça qui président de la République Etienne Tshisekedi wa Mulumba eza na kokokisama. Na ndenge pe président ote koloba na biso ke kala mingi te d'ici là azoba na musala na ye jeunesse ya UDPS eza très bien. Jeunesse ya UDPS eza toujours na sima ya président chef d'état Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ah, merci papa. Papa Toyoki Ndeko alobi président apesi penza espoir kala mingi te azobanda mosala kasi papa Tshisekedi akobanda mosala ngo ndenge nini ba stratégie nini obino boyebi o ezopesa assurance ke iyo papa Etienne Tshisekedi azozwa bongo ebonga yo penoza na assurance wala. Oui, assurance ezali pourquoi notre devoir il y a le 28 novembre 2011 Tobimaka na banda kuna se yambula peuple congolais Tobimaka toke ko voter Etienne Tshisekedi le roi président. Lors il y a publication il y a Ngoyi Mulunda, il a publié cette fameuse président Etienne Tshisekedi a fait déclaration dès le soir il y a journée wana aloba qui a sengi peuple na ye azonga peuple na va na calme c'est lui le président bientôt il va donner un mot d'ordre. Oui moi je crois na impérium Tshisekedi wa Mulumba il y a des mécanismes au ezalaki magambo ya imperium à ça solo là qui on a l'année 2012 magambo ne Cécilie il nous a promis le 31 décembre 2012 vers 21h na message na de V à lobby boy peuple congolais je vous dis sans embâche l'année 2013 qui commence sera une année de libération. Toute la communauté internationale est derrière Etienne Tshisekedi et tozo senga na bandeko ya poto merci longonya ndenge bozo soutenir ba combattants. Message ezali ndenge Kabila zo continuer koboma peuple congolais na bandaku na détriment ke bazaba kuluna. Tozo pesa bino message na poto boza toujours mobilisé tozo na sima na bino Etienne Tshisekedi va exercer son pouvoir l'an 2013. Merci beaucoup papa. Merci. Namoni ba combattant ba jeune Ligue des jeunes bazokota Ligue eza mobilisé kasi toloba mingi bana poto batuna biso maman Gudile papa Tshisekedi pongi ya ba bébé eleki mais kasi to banza ki peto likia ki poto banda ki na bino banda mardi émission yango wana ezoleka na site na biso congolocole-news.com to tche déjà ya mardi bana poto ba mais il fallait papa loba pongi ba bébé zo continuer papa pesi message te a simbinzela a keinde koloba nini. Est-ce que tozon di makaka a rozwape bongango po ya lingi koloba te abimi a kei ba jeune bokanisa ka koloba pona meeting mais président lobité président c'est aloba nae mais bato bazo comprendre te il faut botalande signe du temps. Le président aloba ki mukolazo ki pouvoir alobi que je demande à l'armée FARDC ba ko joindre la population congolaise sima lelo 2 ans après comme salema alobi ke bokangelanga mutu na boya ne boche singa ba mon avion dira peta mutu mais 2 ans après ba comme on comprend en ce moment Kabila comme le Kolambwa azoko errer partout na Congo na Goma baboyi na noa kita parce que bazo kana e déjà na Goma sokwa nyati
nasi bakotie singa. Mais ce qui est vrai, problème à l'éleuse qui facteur temps moula et sali qui échanger biso programme na biso. Cela n'empêche pas échanger programme à présidenter et la Ligue des jeunes a continué toujours na idéologie à soutenir le président jusqu'à la fin. Mais moi ce que je demanderais na ba combattant bazana poto, boz à la uni. Problème à président Tshisekedi des alliés prophéties l'Obama kalana ba kimbangu basi ba l'Obama kambango ba kimpa vita ba lobango. Ezambo kanabiso il faut bolongwa kuna boya kotonga Congo. Congo ezana besoin na bino mayelo boke kola kuna boya parce que président baluki e façon nyonso ba assassiner ba sala makambutu mais azamo na nzambe et simbité. Pona kosidisa na koloba boye. La Ligue des jeunes a tout un programme au Tozo ko projeté d'ici là bokomona. Tozo préparé déjà sortie officielle. Il y a Nzembo ya Imperium na vidéo clip bokolanda ngona si ba journaliste na biso ba battle boso ba ko diffuser clip Imperium na Tozo ko rectifier. Voilà, donc Tozo ko rectifier ba makambu nyonso parce que la jeunesse c'est comme il tourne à biso Tozo zo relais. Ba mikolo il faut pas comprendre que mboko eza bozonga boya kotonga Congo président du pouvoir. Ingeta Ligue des jeunes. Ça c'est le bureau national, il y a culture et art, il y a Ligue des jeunes Fumu Sabata. Merci beaucoup na ba journaliste na biso. Merci beaucoup papa, mais ma coïncidence en peu comme ma tata, le 28 novembre mbula ebetaki makasi tolo ba mvula. Ebetaki makasi, lelo lisu le 28 novembre 2 ans après mvula ebeti. Yango papa uchi koloba awa mokondi ya culture et art na kati ya UDPS kimpa vita aloba Simon Kimbangu aloba prophétie yango pezo umela papa ingeta tosengi merci mambango esalema kasi papa yo oloba nini président abimi alobi elorote bino ba jeune bozondi makake président penza iye ane oyo ekosila te tombula o tokobanda tokomona penza papa akotia mokolo tona mikanda akokamba penza RDC oyo. Ouais, merci madame la journaliste. Na opportunité au PCBiso pour s'exprimer devant la caméra na bino na micro na bino. Effectivement nengo lobby année 2013 les années à libération président Tshisekedi aloba parce que ba congolais ba bossa na moi makambu trop rapide ayebisaki nani depuis longtemps processus électoral bandaki tito komi lelo makambu nyonso tomona yango esa alobaki ayebisaki aloba ce Kabila ayibi victoire na rediriger debout Congo ezala ingouvernable effectivement lelo Congo est ingouvernable eza gouverner te ngoy mulunda soko sali makambu peuple osengo te olela na munoko mboka mama alela na munoko mboka bino mo bomonaki na Kinyarwanda alelaki bana poto bomonaki effectivement année eza année libération lelo manifestation ezalaki prière et salam et puis meeting Ligue de jeunes organisaki malheureusement peut-être parce que mboule beti lelo eza même mboule beti jour to kende ko voter le 28 novembre peuple abimé sous la pluie a kende ko voter lelo peuple sous la pluie abimi malgré dispositifs policiers au batela biso blague gite ba panzaki ba policier lelo na ndenge mo amukete mais peuple abimaki aye na manifestation et salami na moi retard moulili ekoti yango wana et peut-être meeting et salamité. Merci beaucoup, je crois que c'est peut-être lobasuka toroye bisa ba combattant baza na poto to soutenir bango na action nyonso bazo mener toza au courant nango pe to soutenir bango baye belo mo ke na minute wana Kinshasa bakomi ko assassiner ba jeunes congolais sous prétexte ya kuluna yango to senga na bango batika ba division ya pamba oyo eza na niveau poto kuna basunir biso na bango to se liguer pour te mettre fin na makambo oyo ezo sala mawa Tshisekedi na 2013 oyo a diriger pays donc sala impérium mais c'est sili bozela bomo na réalité wana yo papa merci beaucoup papa tolandi yo na boke binyo sokasi eloko moko to koloba bino bolobi kala te papa akozwa ebonga kasi na ngambo bino so boyebi gouvernement ya union ya cohésion nationale ici et salemi ya solo bobandi ete bino bokopiko la gouvernement wana kotia yango mosika pour impérium ezonga pour Tshisekedi ya gouverner assurance bozango wapi na Martin Kobler pour ya lekaki tona Mary Robinson nde apesi bino elika makasi bozolo ba makambo e bongo gouvernement ya cohésion nationale botie yango wapi. Merci maman na siliko yoka oyo siliko loba
eza biso toyebi cohésion nationale wana te. Donc rien ne peut se faire ça et Etienne Tshisekedi. O bango bake kokota kuna bake kosala ba aventure po ete ba nyoko lande peuple congolais. Bon, gouvernement il fallait bima. Ebimite pona nini. Yo silisi nani concertation na yo. Au silisi, au sali meeting. Le long meeting et 2 jours après, on a changé le meeting. C'est que le gouvernement a quoi? Gouvernement quoi? Pour ça que gelé le côté, il y a un ministre, il y a un PDG, rien n'engage l'entreprise. Donc si le gouvernement est bimacan, déjà il y a combien? Depuis mois le 23, le 40e. Et ça il combien de temps? Vide juridique. Mais tu sais que dans le bac vide juridique exact. Le Kolayaza président congolais, au bisoto ndimi, au bisoto voté avec foi. Namote ma pété. Ndé ango moni journée ngo ya lelo. Toye awa pona ko commémorer mémoire ya ba combattant au balala awa. Au ba koya na aéroport. Balala awa na ndako yo. Ba to lala na bangwao. Ndé na bibembe kanya makote la biso ba chaleur banani ba ya awa ba koka bisoté. Yango to sengi ba combattant au bazana poto. Longonya na force bozo sala bobeta bango ndenge bobeta bango kaka bo biso to za susu na blague ya koloba eloko moko te poto zali ba jeune garçon ya mboko il faut to se jouir na bomengo ya mabele na biso mboka ezali na bomengo to za ko réjouir na ngote kaka ba étranger mais finalement Joseph Kabila a tchaki le colonna moto mais asi aziki ndenga zaliwana asi asuki na ye akutani na muto bakutana kana ete libende mukongwa nzoko atie penza kal po alobaki tangu élection sili journaliste atuni alobi mais Etienne Tshisekedi toyeko yoka ke Ngoyi Mulunda ayeko publier Kabila président de la République toyoka ki déclaration ya chef de l'État alobi nini ce que Ngoyi Mulunda vient de publier c'est une provocation propre au peuple congolais. Mais c'est que j'ai demandé le peuple de rester calme et serein jusqu'à ce que je donnerai les mots d'ordre pour geler les événements d'avenir. Il y a un autre chose, c'est l'impérium, mot d'ordre, calamingité d'ici là. Ya solo bandeko tokomi na suka ya masolo na biso tozalaki bongo biso Congo lokole na terrain na permanence ya UDPS to solo li bongo na ligue de jeunes oyoki bango ndenge balobi ya solo la police pe elekaki na bisika eye mais esali pe mobulute etikeli bango penza nzela basala musala na bango donc imperium ndenge bango moko balobi eza sûr. Donc, pongi ya ba bébé, ezalaki stratégie ndenge balobi. Alors, esengo ezalaki na Congo lokole ko yamba bino. En tout cas, merci. Tokutani na bino mbala ya sima. Kimia boboto o mabota mabino bakisani ni susu papa. Yango na lobi boye. Ndenge batielaki biso ba la police, basi basuki na bango. Mais to sengi na la police, azalaki civil. Akoti kuna akomisanga ndekone civilité munguna. Atika kokota la makambo ya ebiti na te. Pour mukolo ezali président na biso alobaki beta soda na boso mwasi na yena bana po bazaba indiscipliné tozali ba congolais biso nyonso olataki teni ponga na zofuta mpako na ngai bazo sombelo teni munduki na mbongo ya ngai okomisanga munguna na yo alors totika biloko ala tozali bana mboka bo moko tata bo moko mokonzi na biso Etienne Tshisekedi président de la République fédérale du Congo. Merci mingi boyoki ndenge boyoki tokomi na suka ya masolo na biso ezalaki ligue des jeunes oyo ya UDPS ligue des jeunes et lobby oyo ezali makanisi na bango na ntina ya bandeko bakufaki ebele le 26 novembre lelo ça fait 2 ans baye koloba et puis ba soutenir papa na bango Etienne Tshisekedi balobi imperium ezali ya solo kimia boboto o mabota mabino Congo lokole akolemba te akobeta sete pona masolo ya mboka. Merci na Marianne Mafolo oazwi ba image. Merci na Yariva Menga Yariva ya Africa TV tozalaki na ye. Merci na Nixon Lea. Merci na Dali Mobembo. Merci na boutique musée de beauté na Canada wana eza bongo na Atwater 515 Montréal. Bokende kolata na Tindibino po ba fête kalate. Kimia boboto o mabota mabino mbala ya sima
ingeta na ba combattant bana ya mvuluzi bana mvuluzi mama azali bana mvuluzi mama azali bo banga te